Mbote mbote na balandi nyonso tu ya émission kombola kombola bopeto mama kombola kombola bopeto apesi bino bambote ebele basalitation bisika bino nyonso tu bozali vraiment en tout cas kombola kombola bopeto elingi bino mingi ezosenga soutien na bino vraiment bo soutenir kombola kombola bopeto vraiment ekende toujours liboso ekende toujours de l'avant. Donc, succès toujours est accompagné kombola kombola bopeto. Donc, la main de l'Éternel est toujours dans la kombola kombola bopeto. Et tout sengi vraiment beau s'abonner vraiment massivement vraiment. Pour na kosala ke tangu tozotiaka vraiment émission ya sika to eloko ya sika na kati ya kombola kombola bopeto bozala penza na facilité ya komona ngo mbala moko. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous on nyonso bolandaka émission kombola kombola bopeto, on est toujours ensemble dans le bon toujours. Tozala na vraiment pour se soutenir, pour kosungana, pour kopesa na ba parole d'encouragement, pour kopesa na batoli, vraiment mutu ayebi koleka nyonso azate. Donc tozana to se complétera kaka. Donc to se complétera opa mona sana capacité azana eloko ya kokabola na bandeko. En tout cas chaîne na biso ezana ngo polele, ezana ngo vraiment wana pour ko recevoir mutu nyonso tu azana message à ko lancer, mutu nyonso tu azana parole ya kopesa ya ko encourager bandeko. En tout cas kombola kombola bopeto, nous sommes toujours là vraiment pour faire passer message na bino en fait que bandeko bakoka vraiment na kozwa o ezali message na bino nzamba pambola bino bandeko nyonso tu ya Finlande, je vous aime beaucoup. En tout cas bino nyonso tu o bolanda biso partout bozali na bamboka kilikili, on est toujours ensemble. Eloko eleki motuya tozanga bokonzi na likolo te, tozanga bokonzi na likolo te, tozanga la biso nyonso, tozanga la biso nyonso, tozanga la biso nyonso, mais oyo eza ya bokonzi na likolo. En tout cas tobunda na tina nango afin que tozanga te rendez-vous wana. En tout cas komanke te na rendez-vous wana se préparaka toujours parce que oza déjà na parole oyebi ke mokolo mwana moto akozonga toyebi jour te toyebi pe ngonga te. Étant donné que toyebi na biso jour te toyebi ngonga te, donc tobengami toujours na ko bongisa tous les jours, na ko se préparer tous les jours, ya ko s'arranger tous les jours, ya ko bongama parce que tango kaya koya esala ke tozala prête pour na kokende parce que mukolo wana les retardataires n'ont pas de place. Ba o bakoza na retard bakoza na place te. Donc tout ça là vraiment fort tomi pesa pena makasi ke mokolo na mokolo tomi talaka, mokolo na mokolo tomi bongisaka, mokolo na mokolo vraiment tout ça là toujours o eza kopesa nzambe na biso lokumu pona ke tangu ya koya akuta biso toujours na position d'attente. Donc tout ça na position d'attente parce que l'équipe position d'attente ezate, position d'attente yango ne makambo, position d'attente yango de fin. Tout ça là toujours na position d'attente. Moni ndenge ezalaka ba mama mino boyebi tango yebi kozo ya mupaya boyebi ndeni tomi bongisaka ndeni tomi lengelaka pona kwa ke yu visiteur oazo na kati ndaku na yo to lambaka to salaka makamyo so sala prête pour que tango mupaya ye bo vanda na mupaya na kimia ne sengo bo sepela. Donc c'est pareil aussi na koya na mwana na moto na koya na Yesu Masia pesa pareil. Donc tanga koya étant donné que toyebite sur kozala nini mais du moins ayebi ke toza na rendez-vous akoya kozwa biso. Alors tozala toujours prête tomilengelaka tomilengaka mokolo nyonso po tango kaka koya akuta biso toza prête. Vraiment ne manquez pas à vous abonner na chaîne na biso kombola kombola bopeto. Bon manquez te ko s'abonner massivement pour na ko soutenir vraiment musala o toza ko sala ya ko panza sango malamu. En tout cas toza na besoin vraiment ba soutien na bino et tolingi ki à chaque fois to kotise exhortation, à chaque fois to kotise émission to kotise Kosongolo pakala bozala vraiment prête vraiment ya komona ngombala moko. Que Dieu vous bénisse. On est toujours ensemble dans le bon toujours, on est toujours ensemble avec Jésus-Christ. Nous sommes toujours de champions, de vainqueurs dans Elonga Ezayabiso. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.